Bisogno santo sabone nascere moko Madia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalakita le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV levé Kiko Kikondambuta papa social Tadi Hilenda Angel Loué la mignonne Bisogno soto sabone na chaîne mako Madia Star TV etale mamuda te bato bandima Madia Star TV Zambada Media Voilà, bienvenue dans votre chaîne Madia Star Télévision et surtout dans votre mission Kwangola qui est toujours présenté par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur. Bien toujours papa Nadarvi Timanga, un enfant pas comme les autres. Et bah Dani Timanga. Tout autour de ces beaux analyses, Dani Timanga va parler aujourd'hui. Namakambo théâtre, Nabambilinga Mbilinga, Oezana théâtre, Namakambo Toutikomona, Nababonane Awa, Oyo Makambu et Salami. Je crois qu'on doit parler, vous savez bien. On doit parler de Sila Bissalou. On doit parler de Sila Bissalou. Et du côté aussi, on va voir Belleville. Comment Bazouakiton y a repassé. Moment il y a fait Oyona, Ndekonion sur artiste comédien. Là, je ne pouvais pas commencer cette émission haute en couleur sans pourtant remercier Bao Bazayanga derrière ces beaux caméras comme ça. Je vois Olivier Loango, Papa na Jérémy et pourquoi pas de saluer comme ça notre mamie, hein? Balobi mamie, Nganzambe Dani Timanga, Balobi la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, association Le Femmes du Cœur, Oezalarawana, au fourré au moulin, association mon côté le matin à Katia Orléans wana et Kokamanango, voilà, association mon côté Ozalawana pour Kokana, na association Le Femme du Cœur. T'as déjà combiné Le Femme du Cœur. Basio Yamitema. Donc, avec la présidente Maman Mami Wanza, déjà, tous les souhaité mes condoléances vraiment à toute la famille. Ndenge Baouti ko bundi sa ndeko na bango ya mwasi na mikili ya libanda. Donc, on est de cœur vraiment avec toi, notre patron, notre boss. Donc, voilà, on est de cœur avec toute la famille. Bisope tozawana pona kaka ko servir batu nenge chaîne et sengaka ko servir je dis merci comme ça à notre daddy, notre papa Micha de Paris. Donc papa Zalarawana pona kotala bane pourquoi pas à notre rappeur je te salue hein? Bozamwe belé na kati ya Orléans wana et merci aussi à ma consoeur, donc là je vois Sylvie Bati, Ouazarazaga, Wana Tozawana, Mikolo, Nakata chaîne Nabino. C'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous massivement parce que vous savez, Dani Timanga, Tangwayaka, ils ont rendu parce que Awa Tozali, bon, quand je suis place, je suis Kuna na ate. Je bien confirmer, Kuna na ate. Donc je suis ici là. Dani Timanga, vos commentaires, ça fera énormément du bien. On doit parler de Sila Bissalou. Lelo na makambuya théâtre pour nakoloba Sila Bissalou a faire marquer étape naïe, tout temps naïe en ce moment parce que Sila Bissalou a eu le temps de bien travailler. Pemeni ya elombe donc azwaki leçon na yendenge elongo banye puis surtout loba na makambu ya ancienneté na bateau baza ba ancien na groupe ya papa na biso elombe Basila Bissalou
baza ba ancienne, voilà. Baza ba ancienne, il y a quatre groupe wana parce que si la Bisalu a consacré aux jeunesse na ye pour na couper ça bandeko ba leçon to ko yebisa batu eloko eza mabe eloko eza malamu sala yango par rapport na ba rôle na ye. Et puis quelque part quand on voit Bellevue aussi azana chemin toujours wana ngana linga ko yebisa batu côté ya Sila Bisalu tozana ba cook côté ya Bellevue tozana famille Bota ezana ba artiste oyo baza ko yana kati ya deux actrices la biso o ya minene bako luka ko memaka bango na ba terrain moko o ezali ya terrain moko ya ba polémique ou soit terrain moko ezali ya ba haine bande ko faut botika yango tango oza pembeni ya Bellevue aza ndekole ya Sila Bisalu aza leki ya Sila Bisalu et Sila Bisalu aza na tambo côté aza na motema moko ya mabe envers Bellevue, tout envers les artistes ce pays. Mais soki muto yé na sens ya ki impolitesse pembe na ye. Ah là au moins na ba famille bota ba kozala wana pour na ko s'en charger na yo. Tozu un exemple. Si la Bisalu a 8 ans ya rokende ko apprendre cours le quoi anglais parce que to yebité nini aussi là au préparer et puis na au moins na ba photo moko aussi là annonce déjà une pièce théâtrale oyo et vous allez mouvante oyo ya mema pe biso na ba sens moko boye o eza ya likolo. Est-ce que vous comprenez un peu? Et entre Sila Bisalu et Bellevue il y a pas mat si on se le dit parce que na ko incarner rôle nga sepelara Sila Bisalu azana couleur moroté. Et ça le roi biso badani timanga to kana ba couleur moroté surtout y na ba sens ya comédie na se maquiller ta tout quand tout bien ça parce que na votre chaîne ici bo banda ozwa ba gag bo banda ozwa ba biloko ebele awa na MJ télévision Mami Wanza voilà bo banda ozwa ba makambo ebele oto bombeli bino oto banda osala Sila Bisalu so totali na no parcours na ye ya art Sila Bisalu auti musika Sila Bisalu a eu le temps de travailler avec nos grands tartères na kati ya mboko donc a ko mérité pe azala na respect wana vers baleki oyo ba ye ko kuta ye na monde wana na ko mona eloko moko na babona ne awa batu ya famille Bota bakene ko mona mama Sila Bisalu ba memelié ba carton ya soso ba memelié baloso le même aussi et pas ya Bellevue pe na mona mo eloko mo ya bongo. Vous voyez dans toutes les choses au moni mutu so ala ki si yonzela azela ka pe récompense et ça la très bien et non jamais to lo baka kete loko la ki sa ki ye loko azolia mbongo na ye atapa pesite te. Pourquoi na kati ya église ba yebisa biso 1/10? Est-ce que mbongo wana ya mbongo ya pasteur to ya nini? Pourquoi to longola kasi 1/10? So na komi place o ça parce que nzambi muta komi singa place o. Donc sur ce na reconnaître nde na meme pe moko na zo menange pa na ye. Eza ndenge mo ba saleli ba Sila Bisalu. Côté théâtre, est-ce que vraiment to koki ko zoa na mambo ya cinéma to comparer Sila Bisalu avec Bellevue? Non non. To sangote. Pour Sila Bisalu azwa ba encadrement na ya ba sans souci. O ba Bellevue ba zwa ngote na ya ba maître paille na ya ba ngadia di ngadios. Ozomona c'est une fille oyo auti peut-être na makambo arango musika. Bellevue aussi, à ça qu'on marquait époque d'ailleurs. Mais moi je le dis à chaque temps, bateau baza pembeni ya Bellevue, il faut pas baza na ba conseil moko ya bien. Bateau baza pembeni ya Sila Bisalu, il faut baza na ba conseil moko ya bien. Et non jamais bon lukaka boya oye pa ya Sila oyoki boy OK kuno memi. OK pa ya Bellevue oyoki boy o memi. Non. Les lots sont aux théâtre na biso
ngana comment on s'appelle là que au moni pe actrice local la belle si la bisalou au moni na ba artiste moko boy ya pays boy ça fait du bien hein? Ça fait du bien et ça makambo to luka to mona ngona na théâtre na biso et puis eloko kanga s'appelle na si la bisalou parce que azaka complexité azaka so akutani na ba artiste boy ayebi que musala o bango nyonso bo ça les art et ça cinéma. Cela veut dire à Rosala, n'a eloko mo ya obanga te. Mon contraire, il y a d'autres artistes au bazala mboka na biso, so que on mesurer na mutu boko boy, on s'appelle na obanga wana. Aujourd'hui, nous avons passé de fête. Nani sali nini, nini sali nani. Angaye makambo boy soki na ko bango. Nalinga komona papa Micha de Paris. Commentez les vidéos, likez les vidéos. Abakouk, oh eza ebino. Famille Bota, oh pesa ebino. Pour biso awa to bando sangisa bino nyonso bozao. On doit parler de vous. Ça fait du bien si la bisalou l'air a fongoli chaîne naie. Tala non chaîne ainsi là pour comprendre kaka que azam muto azana makambo belé. Au peut une fois servir ba congolais. Tamunke o ya fongoli chaîne mbala moko papa makambo epeli. Allez-y comprendre moto ya bongo o mesanisa ye na nan. Tout se comprendre nan. Tout se karaté, tout se valer face, tout bandoko lobaka tel boy. Non, on doit se dire aussi la vérité. Théâtre na biso ya Congo soki eza ko beba eza parce que ba chichotement moko boy zaza na se wala. Eza na ba artiste mususu bako ya pembeni ya ba o baza ba star, ba leader pona ko étouffer o eza ba étoile na bango. Eza le roi ba Dani Timanga boy o ko étouffer étoile na yete. Eza le roi ba Sylvie Bahadi o ko étouffer étoile na yete. Elle est appelée ya Osa Moussa na ena ndemo ya bien ya calme. Et ça le roi Olivier Lowango au quoi étouffé Moussa n'a été parce qu'il faut ça Moussa n'a pas longo. Je crois théâtre la biso pour cette année 2023 on veut voir un peu nos artistes aussi. Tout le monde a moussou si la bisalou a tourné invitation yé ne ba inviter ba musicien la biso un moussou featuring nanan sur on a théâtre ba featuring ou on est raté pour théâtre appelé tout le monde featuring si la bisalou il y a do na kingani na kinang na ba Maxine Jackson Barter na biso batika la bazala focaliser quand na ba problème moko ya mike wana Congo. Oh c'est non, c'est pas bon. C'est pas bon s'il faut qu'on se le dise. 2023, on veut voir le changement. Premièrement, quand on a un changement, il y a théâtre, et quand il y a un dirigeant, biso le là, papa la biso kambaka ba NTPC, ba masumu de Brende, ba président Lombe Soukari, banal. Là on a différence wana il faut bandana ne pas na biso autres artistes. Et ça bien. Et ngana sepeli bilan ya si la bisalou pour cette année est positive. Parce que si la bisalou a eu le temps de nous montrer Bamakambo y a préparé pour que après ça batou bonheur dans 2023 oyo batu il faut ba CP là batu il faut ba monaka si la bisalou na scène et puis si la bisalou autre ko banda ko mona ye ermo na ba nigérien to monier na banani parce que elle sait comment incarner son rôle. Azarape na été o ne loro moko ayoka sora vandi na batu ayoka ngo sonete. On est là dans votre chaîne, fidèles amis internautes. Abonnez-vous massivement. Partagez de vidéos au yo aux alarapenda. Te daniti manganga lingaka o la kisanga ngwawa. Partagez des vidéos, abonnez-vous, commentez les vidéos et aussi abisso bien. Si la bisalou à sali époque na yé
et là on peut nazara au CP là parce que jusqu'alors à sa nosana nous t'es quitté groupe il y a président Elombe Soukar. C'est ça qui est important. Artiste il faut yeba place au miel les atoza batu musu bakulisaka miel même na ndako so zui moi si oyo azana étoilité ndako wane ko marché té so pozui muto azana makambu té ndako wane ko kende liboso té parce que azana makambu wana té. Donc on était là pour parler de Sila Bissalou, pour ça la bilan, il y a Sila Bissalou, bilan, il y a des artistes Oyo, basali théâtre en cette époque, ou soit dans 7 ans plus tôt. Tout le monde a un peu de makambu belé, badeye belé belé leki, na makambu ya artiste, tout le monde a qui ba rankine leki mingi pour cette année 2023. Tout le monde a siko ya, ngaye na ye kola ki boye po na sala boye tout le monde a yangonde. Et non jamais bolo ba biso makambu oh bino bo koka osala te, c'est pas bon. Maxime Nabino Nyonso bo prétaki biso oreille ya kolanda biso na quatre chaîne Nabino MJ télévision Mami Wanza. Voilà, abonnez-vous massivement, partagez le vidéo parce que ici vous ne manquerez pas des informations. Bo ebi dani ti mangande ya ka ngaye. Tika na seka dani ti manga mesala ko seka. Dikamona moto te dani ti manga mesala ko seka nazao. Ande naza ande na piki nanga misisa awa toza sivi ba aza esika boko kete awa toza Olivier Lowango aza tika to seka na biso 2023 nzambe soka sali bolamu na ndako na ona famille na yo vraiment kumisa ye tatola ye. Parce que nos émissions ici, ça doit être comme ça. Tu promettais que Bino que Bobandozo émission haute à couleur, Bobandozo émission analyse populaire ou Bobandozo Anguna Banzela. Et puis vous aurez des émissions Nabimisi Dea Makamundeni Tosala. Et vous aurez une émission comme Parlons Bible. Là, c'est concentré seulement dans les serviteurs de Dieu. Et puis, Makambu Mingo Tobanda Betawana et Makambu Nzambe. Puis, témoignage. Yo, Robanda Rolanda chaîne na biso. Atoza libanda. O contacter biso. So, ça un témoignage na omoro. Obi que, tena, un posa bote longi nangate. Témoignage d'angeza vie suivi ya boy. Toye bandeni ya la miniature kotia. Et puis, to suika malobano. Yo, sale biso angoka na voice. Parce que chaîne o yango. Et parce que ato kenda bon ba témoignage que banda obeta bawa et ça nous fait du bien ndenge bo partager ba vidéo na biso nde bo commenter kande bo lingaka biso peto lingaka bino énormément babi mikolo retrouver nous seulement ici na MJ télévision Mami Wanza. Et donc on est ici mes condoléances à notre mamie Maman di mama yaka motema malamu ndemo na ba maman Denise Nyakeru ndemo na ba maman Olive Lembe ye motema nesa malango bongo parce qu'elle est la première dame de Orléans. Je le reconfirme encore. Motema ya batu ya papa Misha ngai bazu boye wapi. Bazu ya boye wapi. Problème né yango wana. Nous on est là en train de travailler. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Et Nzambalo la abattu la lisou mabota na bino pour cette année 2023. Yo muto koti de yana bike maramba bien ba maladie longba. Faut en concentrer ba maladie longba na libota na yo. Parce que biso a tozaka aboy. Ba vrai na biso to mona bino pour s'abonner ebele et ko sala biso bien. On était là pour parler de Sila Bissalou Nzambalo la zana biso parce qu'il y a même biso déjà awa et siko tozala biso na thé. Toza thé. Quant à moi, je vous aime beaucoup et je vous dis bye bye. Ta TV, yangwana bino if na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na ma Bia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi Star
TV. Soko boshani okansika biyanga na ringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa